Il y a 21 ayaki na mission pour na ba yindo nyonso to to moni yango petali sami ba nyokolié pour na peuple noir topé particulièrement en particulier ba congolais mais d'une manière générale Afrique et puis partout dans le monde entier mais papa Simon Kimbangu Kiangani azongi to papa Simon Kimbangu azongi na loposo ya Kiangani pour na musala nini. Merci beaucoup, bonne question. C'est une question que j'ai posée moi à Papa Simon. Qu'est-ce que je vais constater? Nous sommes dans Makolo, nous avons emprunté un sapi à battre. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Shalom, bonjour et bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, amoureuses de cette émission. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. C'est toujours moi, la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokoa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, c'est très capital. Comme à l'accoutumée, c'est Papa Joseph qui est notre invité, mon invité spécial du jour. Mais avant de lui dire un bonjour, parce que ça fait un bon moment, ça fait bail, mais aujourd'hui il est avec nous, il est déjà sur ce plateau, mais je demande à Jiramon qui est derrière la caméra de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Allez, Katela, Yambaroya taba pastel bakokata. Allez, Katela, Katela nzambe le sako na sesiko. Tozo katela sako siko kuna. Nalikina katela nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozo tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipar, Olingi kopot, Olingi mosala, Bona nini,
Pasteur moko tera bandeko na Congo etikale moke un jour te komona kama mutabosa na lobi notre mère qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Abi ko bana ba komota la obi ko on dirait mutapesa ka biloko na ndako za la mama papa pesa ke lokote papa ndenge ka kendeki ndenge ko yako songa wana tala semele ya sapato tala tano na ngoko te koma ba papa na biso na ba koma ba spécialiste ba tele makana ba kiosque sika ba journaux ezalaka. Parce que le Premier ministre, il est passé par la Zambie. Et après son voyage, il doit attendre, il doit aller en Grande-Bretagne. C'est pour des accords ramener des investisseurs au pays. Oui. Ah, bientôt. Congo est au bon. Ah, les investisseurs arrivent. Tu as pu demander si. Bah, viens, bazanga un espoir, wana. Bah, costume, tout ceci, la main, makila. Je peux sentir que. Et le voir mon ninga mon pasteur chemin soko ba sokola ngo ba fina ka ngo boy pona mai o soko soko che wu mo kongone se ke yotika lika na ko le kaka na maboko papa boko to latam siko tamo soke na musala il y a rien talana ba méfait il y a un pays maman Tiffany où il y a mauvais traitement ya ba gens mutaye na musala azoko se retrouver. Vous savez, c'est la vérité, beaucoup de ceux qui travaillent aujourd'hui sont des voleurs. Moi, tu fais un avant de contredire. Non, non, même pas. Et Belé, on va s'aller à Congo, le Bassa Miyibi. Vous voyez pourquoi on a le bon? Papa Azan Ndak va foutre la Congo $150. Azan a 7 enfants. Ah, c'est l'année. Vous savez, Azan a 7 enfants. Il faut balayer chaque jour. Maintenant, 7 enfants, on a 4 et 3 déjà à l'université. Mais côté papa, à la fin du mois, salaire, à $100 ou 120 ou moins de 100. Maintenant, posez-vous la question. À ça, il ne faut pas lire du 1er au 30. À ça, il faut pas remplir à l'université. C'est ainsi que beaucoup de nos bureaux d'archives ici. Là. Comment? Oh oui, mais il y a des bureaux d'archives ici. Là. J'ai à telle gauche, à telle droite. Directeur, chacun. Ah, chacun. Faites-moi sortir les rouleaux là. Et puis, mes pro, écoutez, na kata sac. Aïe, non, maman. Je te gagne, je mikate. Je n'ai pas papa côté la bonne. Ah, papa. Oh, les loyers, na moi, c'est belé, papa. Ah, il y a encore quelque chose. Vous en avez combien? Mais c'est ça la vérité, non? Vous comprenez ça? C'est comme moi, il y a moi aussi à Koli. À comme moi, on a pas période. Aya papa c'est un bon boy. Oh, à son babilo la protection. Papa ça nous coûte. Ce que il pas maman, il maman. Eh, je peux pas ma campagne de ma campagne. Moi, moi, mon kena, je vais avoir tout le monde qui me l'a montré sur la ligne. Ah, tout ça, tout le monde est bien. Ah, et moi, mon père, on a mon occupé, mon chambre, n'a pas magaga. Papa c'est fait. Papa c'est fait. Alors moi, on a compris. Eh, Anthony, aïe, Anthony. Oh, il peut vraiment. Il y en a un. Oti, nous avons moins de 2000. Oh, au sommet déjà de nous encore un autre côté. Oh, mais ça n'a ni ni satisco, non ça n'est. Anthony Abimis. Tu vas raisonner. Ah, Anthony, à ce stade, bon, pas chaque fois, n'a d'endo. Na, il y a que ça, maman, léger. Si vous souvenez, Nathalie, il y a beaucoup de bilamba. Vous comprenez? Attends, le côté où moi, on a monté sur les. Yo, Loak, bien. Ok, ah, maintenant, un petit peu. Ok, on a vu. Liban, je suis Nathalie, on a Facebook, moi, on a sur le bas. Mes chers, aidez-moi. J'ai à peine 20 ans, mais je sors avec 10 hommes. Comment faire pour me débarrasser? J'ai à peine 20 ans. Je sors avec 10 hommes. 10. Voilà maintenant à cause de Nango. Je ne dis pas que Bano Baza Bana ya Basala qui nous batte. Bah, on a Basala Congo parce que ils ont plaisir en autres. En gars, c'est en autres. Mais Minja Bana Moussou Basala Congo parce que n'a pas trouvé compte. Jeune garçon fait à Taliboye, mon boulot, maman, l'oisiveté c'est une mauvaise chose. Surtout quand on est jeune,
au botami, au coli, aux ana musalate, allez, les boumousengi. Les Français disent quoi? Ventre affamé, n'a point de rein. Dès que vous avez comme master, ah, autant de la santé. Même pas mero balikale ngamba sakwa. Tala, tout ça le système. Ngasoki na bouile loko, na bogue pas na yo jongo, au bogue pas Jacques comme ça, hein, un petit système. Comme ça, tout le temps quelque part là. Vous comprenez? Maman Tiffany n'a rond-point Ngaba en 2015. À l'époque, j'étais encore dans les réveils. Je ressemble à l'église, je suis à Ngaba. Tolonga ndako na madame tozoya na bana mibale. Ngana zu oya mukolo na memi ya zu bébé a memi. Tokomi wana transport batangwana ya kubunda bozo bunda popo na bus. Chauffeur a ki biso moni ngana sana mwana na lati mwa propre. Asalinga sini. Ngana zo sala sini pa madame ko kende kuna te zela tozo kota kana liboso awa chauffeur a na biso. Madame Herrera salaka yiko kota na sima. Mama Tiffany. Kaka ndenga chaka lo bobo boye. Asimba akota. Alataka bag ya chevalier à $300 en or. Ba benda ngona musapi poso longo makile bando tanto. Sikotamu ba bende bag chua. Na mona kaka ngana likolele ko moto lekikwa. Ndoka baga madame eleki na sima. Ozaki na sima ayambi. Yepetanga ayambi abeki kwa likolo. O musa ayambi ana fungoli mbango. Mama, oya visa katamu na Monique eza ye muta visé. Grrr na pantalon. Na rompe ngaba. Mais c'est mon frère, bague fait mon âne. Il faut mon âne. Donc c'est Tambola qui bague. Natikaye en garde à vie. Dans la police. Premier jour, deuxième jour. Deuxième jour, on a les fièvres saliées, malades et tout ça. Il y a troisième jour, il y a Koufa. Il y a Koufa. Commandant comme mon bon de la papa. Moutaboué, puis on a makala kaso de nos Koufa. Hein, papa? Yogele kata mao. Maman mo zo le gabi papa. Ko yogele ma wate ndenge tana na bango pe bazaka ensemble. Ale elo kona bakele o teke bakabuli mbongo. Atali kangabi. Maman, quand je dis il était malade, vraiment point de mourir. Azo kanga mabali ba OK. Et je commande au bouti le kakena. Bague seconde, au moment de sauter akena. Mais quelque part, qu'est-ce qui fait ça? Il y a un petit garçon qui a dit non. Il n'a pas de travail. Nanda Coupé, quand tu as retrouvé à côté, la finalité, à se déverser dans la société. Et bien là, je ne vais pas aussi ma machette. Parce que ça ne va pas salater. Parce que Nanda Coupé compte tes actes. Et Nanda Coupé, na mona. Ere moko na komela ki pa grand frère nanga bonofana na lemba na koti boy na lopango na ekota jinda kwa sika zo futela bakolo ndako bazala mama bakolo ndako bazala ko total 10 personnes na ndako tata mama bana boye tout ça premier jour na komi na moni kaka sui njoka bale mo ndamba biloko moko tikala ki lobby deuxième jour de l'autre côté troisième jour de l'autre côté moko na banga yo pasteur nana moko mowa ba ucha biso la community est-ce que moi za o de sangana no moi $50 kaka nena zo ke nkabu na opeso zoka $50 na zo peso wene za tika zo akimi azo ngimbandaka pour comprendre que bois les awa o ba jour déjà to zo liate et sous le men akimi na ba tu de fanga mbongo le biki no na ko mbongo zo penga pena 50 na pesa après ko wabe mbala kene mbala kate mbala kiye nzambe ngai akipika na mbongo akenda maman le troisième jour baye na 2 sakombi ya loso ya pamba na boîte moko tomate ser na bango mutayena ebitang balamba ngono sotana nengo bazoka balala basali tout le monde bali agir de larmes aussi à côté na ndako je pris les peu que j'avais na pesi bango. Maintenant, je me suis dit, non, on va faire tous les jours. Et le reste des jours, on va vivre. C'est que chez nous, on va faire un peu de maman. Lorsqu'on va faire un peu de bibakuti, moi, je suis un peu
ameli mai atonditi alaye na libanda esukela na nani yo mtoleka na kabelo esukela na nani. Donc l'État ce qui alingi a amélioré vie sociale de réduire tout ya kuluna ba para ba jeune ngope ba zone sala. Je suis content na moni ba obaki na kamkanya makasisi baso ba komba menuisier baso ba komba ba maçon baso ça peut moi ba salaire bien koto bien maintenant taraka bakino non koto maintenant comment ça va se retrouver. C'est ce qui leur manquait, c'est le travail. Et tant qu'il manque le bac yango, les agents et fonctionnaires seront très mal payés. Par conséquent, le vol atteindra son paroxysme. Tout le monde a ça, parce que comment se fait-il qu'il y a un salaire à mon charge et puis aux autres tenus du premier 30. Mon frère, il y a un Ngolo Nzambe. Ça c'est vrai. Comme c'est comme on a Moussala, et là, il fallait les gâtis, et que nous comptons même bon dans le trésor public, et qu'on compte à terre, parce que ceux qui comptent qu'on est bon. Beaucoup d'églises ou communautés religieuses oublieront Christ et serviront les diables, Satan au nom de Jésus-Christ. Il y a quoi moi? Beaucoup d'églises ou communautés religieuses bakobosana nzambe pe bakosale la satana mena kombo ya nani ya Jésus. Yesu azali awa azali awa na biso mena on dit pasteur keba utekanka bazakana banani loge moko. OK. Oh. Maman, ce qui m'étonne, il y a des églises dans la batte. Il va passer tout tombe la francophonie. Tu peux s'en venir ici. Au la pasteur sur le côté, il y a na lingala. Et moi on est tous en niveau. Donc ce peut zater. Il faut mater. Et ce jour-là, quand il passait par la Samarie, il est arrivé quelque part. Alléluia. Amen. Ça vibre. Ça vibre. En prêche, c'est la parole, avance. Mon voyage là, boy. Denile Salebi. L'homme est sous. Ce qu'on l'a vu sous. Non, Bibi, ça fait un vidéo. Il y en a pasteur Moussona, pour ça qu'il a cher. Beaucoup d'églises ou de communautés religieuses oublieront Christ. C'est-à-dire, au début, bakoye baye. Ne bandi. Maman Tifan. Zala yo. Zala. Ndenge so komi bongisi ya. Simbaki magie. Osimi magie to bongisi awa. Siko ko bana ndenge ni lobi osimba magie. Dans le Babylone, je ne sais pas que j'ai entendu. Quand j'étais à Brazzaville, j'ai un ami, serviteur de Dieu. À ce moment-là, moi, je suis formé. Tu vois, quand moi, je commencé à papa, moi, vraiment, c'est difficile maintenant de continuer avec vous. Parce que, pardon, je suis maintenant dans de bonnes connexions. Papa n'a eu au bon de rapport à nous libérer pour nous. Papa n'a dit mais ngana somona tant penza pona yo nane koki penza ti abi non papa omona ngalo kola na za mwana bwena nini mais sina koli almost à l'église abi a père nga ba connexion kaga sur le plan international pasteur abondeli papa tu vani frère abandi ba voyage ami qui likwenda vutuka. Bon vanda ka boye mon transaction bien nakana na ko mono mena ni na za auto bengi sanga na ko na Belgique rapidement là na poko France au vol kané to za boye maman zo yaki mukolo moko bazaki na réunion na bango na Belgique siko na réunion na bazaki na Belgique Moko ya biso wana Kinshasa, c'est un grand pasteur. Nako biso na suka. Tunanga na bosa na.
comme on dit, grand pasteur. Azan membre, il y a l'eau, Babissé, non, mais apprêtez-vous, vous irez à l'aéroport recevoir un de nos membres qui est venu. C'est un personnage très influent, très important. Il faut aller à la réunion où il y a via s'apprêter à un membre na bango. A comme un aéroport où jeune homme. Jeune, quand je dis jeune. Ah. Viens mettre là. Petit. C'est petit. Yo se sent ni makamba bakulu les grands. Et me réponse après ça vieux. Et bon ngamo ko soki nazali grand na osa ni makamba bakulu les grands. Ti bakere non bango. Chili bego songa. Herbaya, c'est lui qui nous habille. Parce qu'à un moment, papa n'a comme dit, moi, non, sous clarté. Elle dit non, son nom en présence à côté. Yo, n'a ringo yé bisanga venga, n'a pas comprendre le sauté. Fongo l'église, au fongo l'église. Moi, comme il va porter kende son gars, il a téléchargé, mais quand vous tout kaka. Moana. Nena monaka papa na biso tambulukoki. Azo redresser moi na molimo na Brazzaville na 4 églises en pleine convention. Ah, yo tango guerre zalaki to zalaki to so bondela. Okime kota na mboko, ozalaki boyete. Okombo ndeni. Na 4 églises. C'est papa. Oh, ma chérie de Milaï comme la to. Ozango. Église bâtiment a reversé moi na kakoti banzela mabe. Bravo vieux, c'est comme ça le belaka. Pasteur je tourne moi dis-moi yo nini loba nanga penza. Au père bon. Na biso bena vérité père na sina katchaki ngambo eh. Oka ngambo toza awa okeki nchasa te toza awa. Okati ngambo ngambo za kisabite père bino nanga tosuka mokote. Comment ça? Maman tango banda détail. Mbala libutu siko na siko kapeta makambo en profondeur. Ah bon? Ezaka boye? Ah. D'ailleurs, si na pesi bino, bon mon affaire na calamité a bon malibala. Pour principe to zanga ngo kuna soko balaki officiellement faut bon malibala ya mwasi officiel. Et ça, une façon de rompre alliance na Nzambe pour que au sala mena alliance na Satan. Alors n'est que talaba oignon sur soupçonné qui na makambwana. La quasi-totalité sont des divorcés. En tout cas dans l'ensemble, baza va divorcer. Et dedans du monde on dit beaucoup d'églises et de communautés religieuses oublieront Christ et serviront le diable et Satan, mais au nom de Jésus-Christ. Maman va dire que ici nous sommes en train de servir le diable. Jamais. Oh, kaka. On te entend? Oui, boni, bien. Ah. Dernier aux enfants d'Arabo, ministère des hommes à tâter. Nous on a une plateforme, sur le côté na 4. Au Tchayo Mamboko, aux en action biso tutokoya. Et puis au monde a kaka pam au mati. Tant au côté na plateforme, donc on makambe bandi. Tala maman tu fais. Bible le binini. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou bishop, azo ça le voit bien. Mais Azala, marié d'une seule femme. Azala paix irréprochable. Doué à quoi? À l'enseignement. Amelakani nite masangate. Bakota le comportement d'un angela banane ya banana yi. Bible nous dit bien. Donc comme Azala évêque, bishop, il y a des critères. Mais pour Azala pasteur, il n'y a pas de critères. Pour bako maka pasteur te, baboto maka mosali ya Nzambe. Mais pour comme évêque, batie ba condition. Un évêque c'est un ancien de l'église. Moutazo tambo ça y est, le pasteur. Mais les autres ont dit l'inversion. Moutazala qui pasteur a boy à l'inition que la pasteur te a commis évêque, bishop, archibishop, archevêque. Mais tu es en dessous du pasteur, tu as fait tomber le ministère. Comment ça? Mais c'est ça la vérité.
Celui qui aspire à la charge d'évêque, Bible peut le bien ou non? Azosa le nom bien, mais t'as là critère pour monter à la évêque. T'as là critère pour monter à la diacre, to diaconesse, l'église. Si on a critère pour monter à la pasteur. Pour être serviteur de Dieu, il faut avoir seulement l'appel de Dieu. Être choisi par Dieu. Point barre. Jérémie, tu dois être marié. Toi, Jérémie, tu ne prendras aucune fille parmi les filles des hommes. Jérémie a Botama, a connu, a Koufa célibataire. Mais grand prophète, autant que la Bible. Mais Valobi Moutal, comme évêque, il faut la marier d'une seule femme. Comment vous allez pasteur, ministre, au longue, au commun évêque ancien, n'a sous les autres du pastoral? On ne dit jamais le quoi. Non, non. Et tant que nous sommes évêque, bishop, archibishop et tout, on passe par une nouvelle ordination. Nous sommes bague ou pierre noire, membre La science. vous comprenez? Balongoli au ministère. Au côté d'un mouvement. Oh, pasteur, mon co. Je vais vous pasteur Minen, parmi les pasteurs Minen. Je vais vous un conseil à hier. Je vais vous dire que papa. Je vais vous dire Tiffany, au moins, commis pasteur. Zanoka pasteur. Kolukano l'homme sauté. Oh, comme ce pénal. Maman. Tikalaka pasteur. Abiso que bandolo koko mabisika biso toza. Awa nzamba zalate. Ok. Je suis devant un homme de Dieu à l'église. C'est ce que cet homme m'a dit. Ok. Abi zalaka pasteur, salela le nzambe, zalana simple. Ok. Koluka to mata oko mabisika Tozali. tozalia. Awa nzamba zalate. Mais c'est la vérité. Bon. Moi j'avais un serviteur de Dieu entre guillemets dans le pango. Et je suis vanda. Au porte nanga, au porte naïe. Maman Tiffany, n'a pas challé le banc. Tant que vous êtes dans le pango, on a évité que ça me salie en zam. Tongo soketani kakakuna. Frère Kofi soka bandi. Sogi as rythme na sogi nini tana yesili. Allez, frère Zaïkwazu. Sogi yesili. Frère Wengazu. Bazongili frère quartier latin. Kabo. Tipo. Et puis musique ne me nomme pas Makasi. Era vandi na pembeni wana. Amarula. Sogi ba GB. Ba bute moka za milai wana. Donc on a un verre rouge kaka na kati kuna. Na surtout kaka un dimanche. Mutozo bi monenda kuna yi. La Bible. Te ko lo batte na Bible. Pour Bible vous tenez ça comme ma Bible. Tout le monde a dit. Chemise moko bleu na kati ya école pastorale à la titoche. Na tala ko na bagu wananga. Na tu Oza musala nzambe. Oh, oyo batte. Oh. Biso to sali ba succès na bagabon. Mon Dieu, Nazawat. Attends, pardon. Vous avez commencé à dire, oh, yo bate. N'est-ce pas ça que vous avez dit que na kete na matete. Na soki na côté l'église na teya. Na zana spécialité nanga. Pasteur Pierre na yo silisa na yo. Mais c'est comme un appel de fond benanga. Benanga mona mingi ba poche bato ko se vide parce que j'ai l'onction dans l'appel de fond. Ma vie, mon Dieu. Eh, bilanga ya nzambe koti bangulu. Excuse. Gabi, t'as toi mettre la commission ba quartier la teko banda tongo tipo quoi. Ba marula ba kambonios, ba se bon sala ba défiler awa. Pasteur, en tout cas côté une église. Et il veut imposer les mains aux gens. Madame Nangalo dit Papa Joseph tout sauf ça. Mon toi comment on a des gros hein. A combien de Maman bimana toji no wana biminango. OK. Bientôt donc moi exaté Bible tout ça continue à voter na ye quand vous OK. Na place na tika na ndako na soba. Nzambe.
bato bako imposer bango maboko na moto yo mais papa ekutoke ne yokutoke ngana kinda na kati na voisin basena nzambe ba yako ya manga nzambe Yesu bamemanga tovandi quelque part keka mission msana biso sikoyo moko pe ye pa lobela baninga te voilà bango ya déplacé na abi moi so au panjangai aya pant atiki na baninga fana baninga abi la princesse surtout tala quoi na Brazil ngabi bon gloire à Dieu tala kayo tu vois là photo ya mbope na ndenga la princesse de l'éternel ngabi OK Nta serve aye. Hata bando tuna mna mtuko. Batuni wana bi. Ba baloba na batuni baloba. Normalement baza leste. Mais ngapi na comprendre onte. Ba dadi ba ko zwanga. Tama kama aboti courage. Mais tout le bela. Biso to melana biso on a comme non pasteur. Abisinga avancer. Je te dis non, soyez à l'aise. Avant de faire ça, on mela. Balnga batala nonga. Je lui ai mela. Nga sola me. Ba lobina ba moto bi tout na ego. De ba tout na konga pingai. Na bité ba secret ni bozango wa fanta coca. Konga linga nga coca te. Opesa ngata moi fanta so eta to vital eza. Ba bazana ba pile pe na ba. Eza moi ba pesinga ba jus na bango eza. So mo akamwe. La princesse. Outimboka na biso. Au katisi na mboka na ya bapa c'est pela ko fonga mamela moko na yo OK ngabi moko ngani moi monsieur Fumama OK tete OK ami biso to mela zonga biso ya l'aise mino bomela ba vini na bango ngana me papa na ebisa komela kuto ezaki bakopo na nga penza te ba meli basisi wana ezaki po ngana yo ba mamo identité papa oyezaki libaku mpo na ngai sikoyo bamati na podium te ya podium te wazobenga basanza na sakwiti baswana basimba baba azwaka neli kamboso ba komela tokoma nomoka na mwasi ya pasteur ayebi wasi ko yezaki na kati ya ndako na ye bameminga to yo présenter journaliste auti Kinshasa la princesse tala biso totalaka ye déjà papa tu as écouté passer ne loko moi chika na sia abendi ba kamati basangani sanga ba bimi banda ngai sanga boza à l'aise ko abi habito za à l'aise moi c'est pasteur mutayebi likopa wana azoka chasser na ngani tiaki na mama mwilubo azu nini mulangi achena kati acheka na sali peka bolimbisa bande akenango tant le pan est à part Brazil ça porte tant azozong o kaka lingiango na soki pina nini na sali aye na ngwana nini whisky papa côté na bano sala na Médecins Sans Frontières bako mo babenga mpanga kuna frontière avec l'Angola otiki bakimpango côté na kati église moko za kona église protestante kenda sango ba korana bango bayemba kitoko tout ça pasteur ateka bien na mesa pasteur obi ba bokal moko babenga kwake Gigos monsieur Gigos inventaka pelu moko batona kolia ezaka pona bana après mikolo pe kotale ozoli yango yango biloko na zolo baka nyonso ebunga lelo totikala kaka na ba flocon d'avoine nde batu baliaka nzoka pasteur atoni saka ntsamba kuna etondi azomi fini kuwana acheli kolo bandimba ibika ke pasteur na biso ka munengo melaka mai pasteur na biso ngako mela mai mingi nzoka zaka nango mai te mukolo ngo libabe kilte matinale sili bandimi pe baye na kati ya ndako pasteur bazo solola parmi batu bayaki na ndako pasteur koko donc pasteur mwana na ye ya mwasi na bana na ye sikomuni bakoko bazalaka bulu mwamke papa pasteur azo sora bandimi koko moko ale coup de patte na vesa nsambe sopani bandimi bako tela na samba ni sopani yokai mama ebongo ati samba o na nini nani ngai mina ngana melaka mai
Maman pasteur a dans la chambre. Moi, je répondre. Et ça a été posé, mon état coupé sa réponse. Je vais dire. Le pasteur, chaque fois qu'on a. Je vais dire que je vais dire ah, c'est une autre papier et puis son boule. Bana. Au moins, il y a un canal de bosso. Pendant que je vais belé, elle est ngomba. Muso le kina le bosso ka pelise le miso. Ah, so za makasi to koi. So ko chemwa nini oyo mona. Jamba peshongu ya. Oh, so te haleluya. Ah. Tango babimi. Bandi muso abino. Pasteur ndenge to considérer ka epena. Nsoka na Amerika ne wasanga. Papa, ba pasteur ba bunda ba simba na komo bonanga papa bozoka ngata soni tena. Boy ba teke ngande na osala émission. Et comme il dit, pasteur, bitumba na bisayo ba pasteur babuna la sani ya kwiti. Ok. Otata ki mongo lobi ebele bakoposana na bango nkolo Yesu. Bakosala la satana mais na kombo nde ya nkolo Yesu parce que kombo ya nkolo Yesu c'est une bonne marchandise. Surtout les Congolais. Au moins mutu soki passe leki. Atali gauche, atali droite, atali gauche. Abinzambe kaka. Biso ba Congolais to komana makambo biso photo sala to tikela gonzambe. Nzamba osala. Frère tika nzamba osala. Oh. Qui t'a dit que nzamba osala? Il y a de ces choses dans la vie maman Tiffany que personne ne vous trompe. Jamais nzamba osala ka yango. Au moins Dieu soki sika oy. Soko sala ke forte batolé. Au sala ba plafond, au bon sanyoso. Et nge comme aboité, ata osambeli un siècle de jeûne et prière, jamais le ko sala. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Ok. Bakongo balobi fuluto ma muntu kala. Et si kapo bongo muntu nda sala wana. Au monde lokola yo ye oza muntu. Et tata ki bango la dit ebele bako bosana na bango Kristo. Bako sala la satana mais na kombo ya nkolo Yesu. Yango siko tozo vivre siko na kombo. Na lobaki na emission boye bien. Ndeko yemba ki nzembo nini to salite, hein nini? Nini to salite. Mengana babisa ki nini to monite. Pe nini to zomonate. Pasteur pena babo nga melaka na ngai. Azana nga hypocrite te. Na lobi na déjà awa. Tu vas obeta maboko hein. Tu vas obeta maboko. Azana hypocrite te hein. Kasi to tanga awa 2 Timothée chapitre 4. Imagine ça. Na taya suka bato bakozana démarche ça ko yoka makambo zo sepelisa bango. Yazana hypocrite te. Attends, on a bandé que psychiatre, psychopathe, un malade mental. Faut dans le commentaire et bandé. Mais si vous êtes un malade mental, taisez-vous. Tais-toi, tu es un malade mental. Kimbangu. Mais ce qui n'a rien que ça, on a un nombre de vies, 1 million, c'est Coca-Cola. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y en a qui ont compris. La preuve, au moins. Partager ça moi qui les routes s'abîmeront tout comme les compagnies seront détruites. La compagnie soit calée kufa. Ikufa. Ah bana. Bisona kan. Tanto sana na sibe zaire. Ah tika. Na kuto na sibe zaire na nda. Tangu na kote daga na kata ndako batuna sosolo comme kaka. O biloko kitoko yi. Lelo ya Yesu. Bisona kala tangu to zalaka no natra. Wana bazo tangu ba komba babel. Monsieur Van Wilke. Ah, tangu zalaka wana. Ah, bana tika. Tutina kana histoire. Na utago lo bana biso boye bien. Limité industriel et comme limité résidentiel. Allez. Bon ben industriel za kasukuna. Bandako ya batunde comme na église. Mama bravo, yo ko sa l'église na yolo. Oh, na kanisa ko kene limité. Pona Kinshasa soko za pasteur po yeba na fo église sala na limité. Oui, je pose exemple moi venga. Ma tu fais une église nous na poto. Ngabi ngazanga na kalamu na yola. Oh, yo quel metete. Ngabi tenga kola pepsi nga yolo limité. Mais bino na sobo sanga na kana limité na metete. Yolo. Comprenez-vous? Les compagnies, les routes s'abîmeront tout comme les compagnies seront détruites.
balobi to ba compagnie détruit et na ba place mususu ka ba compagnie na mapango wana ya compagnie tikalate ata vestige moko compagnie tikalate po banda ko setongam compagnie kufa c'est détruit banzela ko tunde baby et c'est balobi les routes seront les routes s'abîmeront et s'abîmer bako bongisa mais ba compagnie ça détruite oh Congo central bango bazaki ba premier producteur d'huile de palme lelo bande ko na biso ba yo mende bazote na biso mafuta po basali ba machine bango ko balusa baso machine pas cher so sala ko mama tifan na suka vertige so ko liaki bientôt que no balusa mulu wana te banzela oya biso rare que depuis au côté ça qui 4e vitesse so que de kaka biso de zalaka so ok côté sur vitesse. Bravo, moi, il faut comme vous avez la fournie. Pour moi, je vais vous dire mais hier, tu as dit voilà, oh, je vis à Paris, mais je travaille à Lyon. Oh, je vis à Lyon, mais je travaille à Paris. Ah, tu as la distance, c'est ça. Mais tous les jours, on a à Lyon, ailleurs, on s'en à Paris. Bah, on a acheté un bateau à battre. Nous sommes dans un monde qu'on a. Il y a un gars, il y a un moussal. Pour que vous puissiez si musala contre le moto a comme ndako e bongo biso si on mona moto vana na mbanzo sala na Kinshasa le désordre s'installera partout vrai ou faux donc tout le monde je compte comme une création dans la le bruit ah je suis dans le bruit et puis qui est compliqué. À chaque moment, il y a quelque chose de bimac. Mbokeleng. Parce que comme bruit. Les désordres s'installera partout. Tout le monde a désordre. La monnaie nationale perdra sa valeur. Franc congolais national. On a coupé sur le vélo qui a remis le kaki. Dire un chambre m'tani ngaki to beta ba c'était awa. Pour ma kamso e bimi asika. Mais le manger sera plus ou moins bien par la grâce du Père Congo Tout-Puissant. Le manger sera plus ou moins bien. Maman tu fais oui watu bateka tata kimango bakomona bango zaka banani. Mibale. Tata Mpiodi et Makutu. Mpiodi ndito msono to diaka. Makutu matoe. Donc pona kozanga koyoka na biso. Kozanga koyoka la Nzambe. Et tombe dans un monsoni où est le principal pour Nabiso. Mpiodi. Yango kaka. Au moins le collègue attend comme Guérard. N'a pas premier ministre va s'impliquer. Ah, toqué na Namibie. Ah, toqué le côté en Goutak. Oh non, ayez quantité au tambour. Et ils ont pas jamais l'information. Mais chose étonnante, maman, on nous dit quoi? Les lacs Tanganyika est le lac le plus poissonné du monde. Oh! Et puis, je vais tata kimbango ça compliqué. Donc, na tata kimbango peut-être les cambo soki na le coquin nango tango te zaka kapasi. Comment est-ce que tozani na lac où est le plus poissonné du monde, mais biso poto ngambi c'est faut ta Namibie. Et bah biso que côté les jebo ba gagner ko sala soki contrat pour na ko so bambisi, viendrait moment pe bambisi wana ko négocier là. Ba Mpiodi. Mais quand on a deux catégories à Mpiodi, il y a des choses à Kalaya, Mahama Kash, monsieur Zalo pour la moins pour l'emba, Rotiana Monteling. Mais là, j'ai compris et j'ai tout. Tata Mpiodi na Makutu, Kozanga Matoi, et tout, toujours Mpiodi. Ce que le lac le plus poissonné, la fois passée dans mon acabalak ici, poisson moko et koufeli kuna bademi poisson na ça qui 4 siècles et demi. Au spécialiste batanga ka âge poisson na baïkai. Ah bien, ça là qui 4 siècles et demi, tellement vieillé c'est le qui, allez, à Koufina Ikuna Nase, allez, aïe comme Malibanda. Dans la poisson monnaie, wap, dans le lac Tanganyika. Mais Yembaga Tata Wendo Kolosoi, Tozangi Mai Solo. Tozangi Bilo Isol. Tozangi Bilo Isol. Abewe ya Yembaga Nakalabi, po, Chaki Tembe, po. Zamba ezangi mbisi te kasi tozali kolia te pona nini bochaki tembe nana Kongo yo mboka kimbangu amonelaki pasi Kongo yo mboka mindele banyokolaki kimbangu
andimaki wapamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye kimbangu anyokwamaki na ntina ya bosomi ya mokili pemboka Kongo yo pelibota mobimba ya bayindo kasi lelo basusu balobi kimbangu toyebi ete tala lolenge tozangi kimia na Kongo ye Kongo mboka kimbangu amonela pasi ebi refrain bayembaka nini awana pesi bino lipanda ye bolebo melipe botondi ye bolobi boyebi ete mawa mboka kimbangu amonela pasi do abi wana za mayemba botoki tembe na nzambe nzamba ngo ye ndo tozo présenter pasi yeli biso albi kondia ekozala plus ou moins bien na mawa ya nzambe kaka mama mawa ya nzambe ko mokokuta oh ba mama congolaise tala ye babwaki mwasi nzoto mekeno tala pena eloko ya solia yala ngoma lungate mama Tembele Chaki mwa Thompson elobaka nango pasteur John asali mwa nzungu moko équipe nationale oyebi nzungu wana benga équipe nationale abi équipe nationale na biso joueur muso utaki na France muso utaki na Turquie muso utaki na Allemagne baye basangani basali équipe nationale abi ser tika ko lula ka ba poisson muso po bazana mongo ebele yo be po merisa beninga soyi salaka équipe nationale lokola soso na kati morceau ya mabongombe koto morceau mokila ngombe tout ça salaka mélange essentiel ka solo ebima équipe nationale mais congolais azo ya pe munene na mawa ya nzambe. Ceux qui sont maman Tiffany, on vient pas ici pour faire des fables, oh non, parce que non, que l'on comprenne où nous en sommes. Je suis fier de vous aujourd'hui. Mais lamba oyo bande ko basombi maman mouil. O le bité que pasteur ah, tiens la biso na vrai, bino bina da okena ngo. O siongo ne sengo nyos. C'est notre identité. Papa Simon qui manganga na ibisa biso polela lobi na bikeke nyos leki basi balonga kati. Pour la première fois, basi ba yaki kolonga na mukilo ebe zaki bana. Moi c'est à l'autre. Pardon, ya Noé. Na bana na bango. Mais na suka moi c'est à Cham ala kishika busoba akoti na nyoka na kate ash na loketo. Komoni. Moi c'est à l'autre suka. Libanga. Mama Sara, ibosa nzamba saka ni aseka. Komoni ngo? Abizala kapasi pour na maman kolonga. Yango Bible lobi la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère parce que na tamwana ce maîtrise ya vie à comprendre makambo. Mais maman Mwilu, maman Tiffany, toko koma na kamba nako tali so ngomba o baba nako kimisa maman Mwilu mbangu na ba Belge ko banda côté maya sime zalaka tie sika temple zali soka kimi mbangu akomi na soka babisha susu kita susu na mbangu akiti na mbangu auti suko na mata susu na mata na bazo torturer malobi malgré torture na kutikate o mobali atikati wana yango na kosalela asimbi ngomba maman Mwilu c'est elle qui a donné les cartes au premier pasteur qui m'a mis yango na église de Mangis Angela Pesinzem mama Mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama ye zwa lokumu na yo mosala monene tata kimbangu atikeli yo yakobokola bambala misato pe lingomba oyo ha abokoli bana na passe papa dangene papa na kolia biloko za na poubelle mama Tiffany olingaka bango oboyi ba Belge bakanga yo olambi biloko okanya mona na mwakoli osangisi makasa ya salité belé oyo kwaka na poubelle et réseau ko salika sine papa d'Angenda ah le courageux jeune il obaka na koye moko petit enfant qui était mais très courageux so comme on maman Tiffany les gars comprendre que maman Tiffany nga lekona na poubelle kuna masoleza kuna papa d'Angenda ke mbangu na poubelle abono fouiller poubelle so déjà ka hapo na biloko mabe bako zongo bako ntonzoka ni Damas bimbre côté na ndako balé. Quelle souffrance, mais banzambe bakonza lola pe mabeli
tala ba condition mais maman Mouilo a tenu à longue yango lelo azo zo lokumu tiba zo sala boy maman Mouilo zo lokumu na yo liputa komba maman Mouilo na Belgique balabala mobimba bapesa ngo kombo l'avenue Marie Mouilo kia wanga njitani ah pas mona ye bien ye wana maman Mouilo omoni lelo zo lokumu pourquoi à longi et tata kimbangu besoin des abissos ba congolais maman Tiffany basali nzambe peuple bakonzi que ce soit politique ya armée ya ba civil to ye ba ye to tchaye ne sikana ye to zo malakone to salela nous allons transformer le Congo et ce monde de demain attend le Congo nyoso to zo mona maman Tiffany ata to zoga o kuna bakako clôturer ndamba lopango balobi ke non bazako misango eta na zongi lisusu koloba vo mwana nsusu vimbi di muna nzungu ngudi yani kuna nsikena soki mwana soso vimbi na kata nzungu mama ndaza na se mwana soso atondi saka nzungu te mesoko moni nzungu etondi na mwana soso ebake mama wazara saza munene penza makasi yango nzungu sali ke etondi oh bakako sala musala na baza bana soso ba mama soso bazali me bazali banda musika mais sauf liputa nde bazui eza ya kodefa bakena mbunda toyoka so Bible ote ya bango exactement elobaka nango bande ko Brazzaville na moment oyo biki papa par rapport à profession nyonso bamboka nyonso ekozanzi kanzinga et mon air de ces faibles on a ce qui se vraiment c'est comme ça partout mais Ésaïe chapitre 18 verset 7 hein, papa maman Tiffany Ésaïe 18 verset 7 balobaki na biso nini ils seront tous abandonnés aux oiseaux des proies de montagne mais en ce temps-là l'Éternel azotala tranquillement du haut de sa demeure peuple ango oyo bazali cohabiter le pays qui est civilisé par les fleuves biso yo tous les lois abandonnés oyokaki makambo ya secrétaire ya Nations Unies alobi MONUSCO eyaka po sunga biso na Congo bibundeli nango ekokoka kobunda contre M23 te po M23 baza na biloko oyo esalemi ya mikolo oyo eza mpenza ya solo mais bango baza nango te mais Poutine a bien otia biso maboko te moto oyebi te papa da ngena alobaka na biso boye ntango tokotya telefone na poche toke nango na bilanga songisongi kozala ebele bainformation mosusu elekaka na réseau sociaux ezaka nango ya solo te batiaka mpona koamise galeri to batiaka bato mitema likolo notez bien wana tataki mbangu tazoloba na kikongo bakomaka Thomas Simbinina notez bien toutes ces paroles ne passeront point que ces choses ne soient arrivées ok et que l'état makambo nyonso ngana lobi ngai kimbangu il faut nyonso yo esalema yango salemi yango salemi peso salema pe oyo pe ko salema peso ya moi j'irai dans une contrée ou le pays lointain mais je reviendrai au Congo les blancs me chercheront la mort mais ils ne vaincront jamais c'est la vérité mindele basala nyonso pona ko bomata ta kimbangu bakoka yete mais baboma kiti bakoka yete bango te bato baboma ye bon neva na sama bele ti tuno nga kacha kufela ndenge nini osobeta ki okasi est-ce que bango nde baboma ye basango na mama evoli la sœur bayaki po bapese mafuta ya suka atuni bango soki boza basali ya nzambe ya solo boyebisanga mokolo ngana kokufa o makambo solo bamuta bolo bango te nzambe ka mutayebaka bokena bino boza baso basali mayebisi tata sakwa bango le militaire bagarde na ye na kata prison na ba malade musabi na bango bana na ngaye boyoka malamu ngana za bomokolo mitano na ngonga misato ya simanzanga ndina kokufa pena 14h atei bango esili asali lo sambo pona bato nyonso esili allez abeti makofi misato na gauche misato na flanc droit na 15h tata kimbango akati pona ni balbake baboma papa simukimo baboma yete mais bongo ndingo le baka na biso soki na bosente le baki ete balinga batia procès moko pona papa simukimo non procès batiaki parce que tata kimbango ti bakondanaka ye ok batikala kwa kite yete or
Akoufi en tant que condamné. Vous comprenez? Juridiquement, même dans Ndenga Molimo, Azali Lokola, un condamné. Comme Ngonge Kokaki Asala Moussala n'est totalement, Yemokona Bonzambere à lobby, il faut Azala justifier pour qu'Azala totalement libre. Ainsi la Bible même dit, Dieu a été vu des hommes justifiés par des nations. Okay. Ainsi. Abi Bakolokelanga Liwa Bakokokate. Et Akufa Nandinga na Yemoko. C'est pourquoi servez Christ dans la vérité et rejetez toutes les œuvres ténébreuses. Vous, les prêtres catholiques. Prêtres jésuites, plusieurs se serviront de mon nom dans la vérité et dans les mensonges. Mais vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Plusieurs. Et belé va se servir na kombo na ngai kimbangu. Bamsusu na sol. Bamsusu na lokuta mais boko yeba bango kaka na misana na bango lelo yo kombo tata Simon Kimbangu comme sukali. Il y a des années passées sur le Simon Kimbangu on t'arrête. Il y a des années passées sur le Simon Kimbangu ça saute. Oh je Kimbangu sur le moment baba Kimbangu ndeni. Ah frère, faut quand même te gêner toi aussi. Ngai tangu na côté dans le kimbangisme tous les autres pasteurs ba yininga. Et batika sima. Ba inscription pesa dans l'église. Mon bimi mon côté que ne kotala ka sur le prophète Joseph, ça pengui. Akena ko sambela na cimetière Simon Kimbangu. Vous voyez comment j'étais traité? Na viva isolement. Avant coronavirus, na viva déjà isolement. Bon on connaît pas. Tout le moment je restais à la maison toute la journée. Maintenant ça bouille. Non, on connaît pas non parce que mutu moko ko yambanga zate ngana kene ko fuka mana tombe ya Simon Kimbangu. Je suis un idolâtre, un apostat, quelqu'un qui a abandonné la foi. Un faux prophète, à cause de non, ils ont dit ça, ça c'est du haut de la chair. Faut que la Bible soit des Bibles, Joseph. Papa Joseph Tikanaturo Motuna, tango papa Simon Kimbangu, il y a 1921. Papa en 1921. Oui. Tant que batuni oyeli bisoni. Mission na ezani hata lelo bat ba définir papa ya kipona kolongola moto moindo na bombu na ye. Motuna na ngezali papa Simon Kimbangu actuel kiangana. Tant azongi na poso oyo. Eza pona mission. Pour ceux qui mission ezate pona nini andimi azonga. Mamba te moko albaki ete na okufa. Na ozonga. Bon, tant azongi na mission nini. Tant bozaka na papa, alobaka na bina azongi po na mission nini toyeba. Ya bozaka na nkamba. Pour papa Simon Kimbangu ya 21 ayaki na mission po na bayindo nyonso to. To moni yango petali sami ba nyokolié po na peuple noir, topé particulièrement, en particulier les Congolais, mais d'une manière générale, Afrique et puis partout dans le monde entier. Mais papa Simon Kimbangu qui a gagné, azongi to papa Simon Kimbangu azongi na loposo ya qui a gagné pour na musala nini. Merci beaucoup, bonne question. C'est une question que j'ai posée moi à papa Simon. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie
pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Alobaki papa, nkolo yesu tango ye na mokili, era koti na kata synagogue alobaki molimo na nzambe azali kolo na ngai apakoli ngai pona boye afungola miso bato bamonaka te afungola minoko bato balobaka te akangola bayi bakangama pe alobi ke ye aye kofungola mbula ya sika ya ngolu ya nzambe kati na bato. Sikoyo papa yo ye na 21 na mission nini pa na biso oyesu kozongela biso mission zali nini papa aloba na ngabo ozomona mayele mingi kutu batuna kana bangote abitata kimbangu tango yimbala liboso na 21 na mboka nzundu abandako nokotambula kuna mingi pamba te baninga ne bazalaka kuna batata toma tuvumana abi mukolo moko bazosolo na bambuta kuna batoni mbuta mutu shiko yo yaki oyeli biso nini papa kimbango lobi na yeli bino makambo misato na yeli bino lingomba 2 monoko koloba 3 kimpoanza libération donc l'indépendance abina nyonso wana na yeli bino ba pouvoir misato pouvoir politique pouvoir spirituel na pouvoir scientifique. Et ce sont ces 3 pouvoirs ou ces 3 domaines de Tambusaka Mokili, Mama Tifani. Le pouvoir politique est composé du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. Et Bible peut le dire, l'Éternel est notre roi. Il est notre juge et il est notre législateur. Au monde. Donc les 3 pouvoirs à Zanango. Alors puis sikoyo tango na ye likambo na yele na mokili ezali ya kozwa mutu moyindo kozongisa ye nesika zalaka ya liboso pe kokanga satana kosilisa nguya na ye wana ko batata simo kimbokangani era ke Brazzaville ndenge to saboy ebini na lobaki na Brazza na ye awa na Brazzaville pona kokata maseke ya satana kosilisa nguya na ye asali déclaration na je crois c'était le jour suivant papa donne l'ordre bakata nzete moko manga munene ezalaki na paroisse ay bokata langa nzete na lingi komona ngoli suti mama tifani bakati nzete manga na kati ya tronc ya nzete manga barre de fer soki ya 20 talaka fomba ya barre ezalaka ka wana mais nzete wana ezalaka wana botaka bambombo botaniquement non ça ne se fait pas. Papa tuni mutuni yango libende oyo eboti na katikati ya nzete nane ngwa kotisaka soki ezalaki elala na boye nzete eza boye
que libende et là qui na boy to kolo bakeno ba yaka tang ba piquer ba obeta marton kon ba zu libende ba sanini ba kotisi na kati mais libende wana eza tron yangoyo ya kotelema libende pe eza boye ya kotelema mama tifani to tuna nana e kote na kati ndenge nini na miso batu mabonomo na keza nzeta manga menzo kande zara liseki ya satan tata kimbanga donner l'autre qu'on couple bakati batwa tant bakomo na beka kaka tronçonner tu kema di bet nzote ko ibata mama na libende na kati mikolo kaka na lobaki ke mboka moko kuna nankai esike zalaki ici na bango ya sucrerie et pelaki moto un autre frère m'a appelé abi papa il y a une vérité peut-être même au bossa ngi koloba tangu kaka papa simoki moko kaka ni atie makolo awa ake bras na Pointe Noire izino sala kama masanga na biso bralema ya awa ezika kinyoso kutune to sabo tena karansa masanga awa mais papa va lo nkamba lo baki mikolozo ya boko mona kaka sika songolo pakala moto peli vous moto ngo uti wap eyebadike 3 jours après musée à Brésil et pays après ces paroles 3 jours seulement après moi j'avais bien compté et j'ai encore la photo de ce musée qui est op la moto na garda photo na souvenir musée à Brésil et pays na kenda na tuni ah papa musée à Brésil et pays papa le bien il faut payer là pour kuna bachaki histoire ya moto mwendo me ya lokuta musée ekolobela li solo ya moto moyindo na bo solo nango nyonso eza oyo bino botombi ndeza na kamba nzamba lingi photocopie te azu ya kala sale nini atumbi et on mela kité Notre-Dame de Paris et moto bango moko balobaki nini moto na côté wuti et vanité ba Simpson si balobango na ba dessin animé vous comprenez pour dire et jaba tanya nzambe nzamba banisiko ko juger monde azu sala makambu na yi et question tuni papa c'est moi qui manganga ni ayeli bini alobi aye ko zo moto mwindo aso ngusene sika zalaka liboso peko kanga sata na kosisa nguya na yi la preuve ka bandi ko zo ngsa moto mwindo ne sika na zalaka liboso l'Occident est en train de tomber mais papa balobi était bible c'est sûr que pour yobi que to tanga bible que mai 27 na ça ta bon kanga yi sikota ba kangeka ina suka magambo c'est est-ce que quelqu'un e bongo to komi na tango nini kende mama to yimba kana njembo ya ndiko Daniel no to komi na tango ya suka baninga maloba nyonso Yesu aloba ekokisami te kokisami te kasi oh nyonso nkolo Yesu alobaki na Matthieu 24 lebo tozo vivre bongo ta suka te kozela ngo suka nous y sommes maman Tiffany voilà ok ainsi ça a été une très bonne question batubaye baké fait tata Simon qui manque ngani nana zongela pour moi point wana en 2013 papa Simon lobi nanga tozana minduki te otokobunda nango na ba mindele po bakoya biso to mata mais soki to komi na tango wana likambo esale maladi ekobima oyo kaka lokola ebima kana 1919 maladi wana tango kobima ekoboma mindele ebele mais bayindo bakokufa eza ba oyo basala pacte na bindele bandeko la kabandeko na bango bayindo mais malade wone ko yapo na binote mais malade wone tango ko yato ko mikangela na bandako papa Simon me l'a dit en 2013 pe alobi tango malade wone ko bima économie bindele ko bandeko ko ya baizina bango ebele ko kangama yango na mutamu ko keneno so potote na ko zwa makambo ezalaka awa na ko chakuna o ezalaka kuna yango na ko cha awa mokolo ko mona na zui Europe na Amérique na Afrique na toute anisi yango yebaka kaki processus ya makambo na ebandi mama Tiffany ngana monoko en chaque tremblement de terre moko mute ko salema to ko mona continent européen américain et africain et ko tutana nzoka ne nzambe azana façon salelaka na surtout que to comme en 2018 à la veille des élections en RDC l'ambassadeur de l'Union européenne M. De Crotte et l'ambassadeur de l'Union africaine ainsi que Moko je crois qui est l'envoyé de l'ambassade des États-Unis d'Amérique bango misa to présent en Kamba erba zuma loba balobi basilisi papa Simon zuma loba asubiko Kimbangismo ye oh yeah Kimbangismo ye oh yeah
Kimbangizo, oye, espoir du monde, église universelle. Tolobaki biso tokoloba lisusu te. Bango bakoya nde bakobanda koloba. Balobi to balobi te. Papa balobi. Bilembo. Ekokani te. Ekokani papa balusi miso tali nga pe na tali. Mbala moko na kati nga na yoki Amerique, Europe, Afrique et tout anilelo. Omoni yango? Ah na sutuki. Kabia. Mais c'est pour la première fois que les ambassadeurs de l'Union africaine et de l'Union européenne n'ont un représentant des Américains en Zalanankamba au même moment. Donc, Chicago, 2018, 2019, janvier, Fatih Beto, comme je l'ai dit, Abonota Moussamboka, donc tu as comme en décembre, pour te bandir coronavirus. Mourir de côté Amérique, na lobaki na boyebi. Dans mon livre que je suis en train d'écrire ici, livre à Liboso sur les alliances et Bimaki. Bandeko baza nango besoin, bakota na Amazon, a tapé kaka les alliances. Pasteur Joseph Abraham Kikongo, a mon nango ko bimama boko, mi balé o azola tsamoninga lopete, livre yango wana. Ce qu'on a zo comme un autre, na sisa ki me koleleki, na lali papa ki soloki la yobinanga, mambo ya ingeme tubila ya uvi. C'est-à-dire makambo écriture négro-africaine. Yango na zo compliqué kuna na kati. Mais il y a un passage où on a recopié qui m'a cambomoke comme na livre à témoin de Jéhovah. Réveillez-vous. Le président Barack Obama, tant en exercice aux États-Unis comme président des États-Unis d'Amérique, a ça le discours. Alors, lorsque l'alliance anglo-saxonne est celle qui assure l'équilibre du monde. Lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne sont ensemble, le monde est en paix. Si vous avez une alliance, vous avez assuré l'équilibre. L'alliance est comme fragile. Les États-Unis d'Amérique, la société est kangama. Pour une crise financière de côté. Grande-Bretagne, Brexit, Babimi. Balingi sous ma kamba Union européenne était pour monique bazo zindaté les matros. Awabe la maman Bassaline atiki biso. Vous comprenez? Je que comme maman, chose qui m'a étonné. Faut comprendre biso ba noir que les yeux s'ouvrent. Les jours bazo ça la cérémonie ya souka pour enterrement ya reine. Un noir est sorti dans la salle. Autant les vidéos là. Nakata salle. Les grands du monde bavandi. Cérémonie sociale mapona nini. Horizon funèbre yasuka reine faut akundam. Noir wana abima lobby. You cannot put this woman under the ground without giving us our diamond. Boko tia motion na sama belete soka zongsi diamana bisota yibaki na Afrique du Sud. Ezaka nakata couronne na ye. Noir. Noir deviendra blanc. Blanc deviendra noir. Mon noir a combien de courage? Parce que c'est son temps. Why is saying like this? Why? Oh, it's black also. Why? Why nakat? Na monitor ni black avant kuna zota la kaka donc. Confi. Noir on a zo ko ça bi diamant ça na couronne yo. Bo yiba ka mon Afrique du Sud. Bo zongi sa diamant o eza ko yiba. Moi so zonga na mabelete. Azo no diamant o azongi sa. Et là, dans l'Afrique du Sud, là, tokenda qui kota là, là kakiango. Là, bazo faire visiter so ni na bonga diamant. Que ba yiba ki diamant na bango. Ezaka na couronne ya reine, mais noir ka ne bo sengango. Tata ki mbango lati. Ndeko moko pas zaka na poto, azo ke ne kina ba musée. Vous avez volé toutes ces choses chez nous, hein? Vous devez les retourner, vous êtes des voleurs. Remettez ces histoires, c'est pour nous, vous les avez volés. Oh mais c'est pas comme ça qu'il faut les prendre quand même, c'est pas normal. Non monsieur, j'ai pas besoin de votre permission, vous avez volé. C'est le temps maman. Hier on ne peut pas parler. Il y a des choses que Congolais peut comprendre que nous sommes le peuple de Dieu. Bah comment on l'a qu'à sauter? Katakimbangu. Na ye pona kozongisa moto moyindo nesika zalaka liboso et papa lo bananga makambo eko kwela bangona eko ko s'empirer, ça c'était sa parole, eko s'empirer ti a motamut bakoma nesika bakoma bomba na bangona bango tango bakoma nesika wana bakotala sous Afrique te
allez nzamba ko tshaba ngona distraction ko tala sous Afrique te na tango na Afrique ebandi komata ebandi komata ebandi komata ebandi komata bako silisa makambo na bango passe ko yela bango parole de tata Simon Kimbangu ngani abi passe ko yela bango nous sommes en 2013 na mois d'août abi passe ko yela bango bako mona ke to sasu na leko malunga te to zonga na Afrique sika to mesana ko kende ko piye to kende ko zwa to ko bongisa susu bamboka na biso tangu bako ya ko kota bino bokoma musika oleka bango bako tala ndenge bino bokoma eza musika bokokani sona bango te allez bako boya bitumba po ba biki siko ba che bitumba boko sisa bango na ko bom bako mikitisa na tango na bango bako koma basali na bino ndenge bolongwaka boke luka misala ko ne pa na bango bango babato na babato ko bana ko longe pa na bango bazoya awa baya ko luka misala epai na bino na bise papa limbisa ngai wi muta muta ngai papa ngana lotaka ndoto na lotaka ngo 3 fois na butu moko mama tefani 3 fois mingi bandoto yaka 2 fois mengana lotango 3 fois ndoto na lota 3 fois président George Bush na mwasi na ye président Jacques Chirac na mwasi na ye bayeko luka biloko kulia na Congo to zalaki na qualité moko madesu tala mbuma moko lidesu munene tala matungulu mwasi Chirac azobina vous avez de bonnes qualités de Erico ça c'est bien Chirac on remplit encore notre sac na surtout kanga bi on doto ndengeni na bondeli na lali na doto ndoto ba avion zoya chiko ba conteneur na ba avion ba mbela ngwa na libumu na ngoto mais na ndoto nomona ba conteneur ba kangango na ba mapapo ya ba avion ba avion zo kita na aéroport na ba conteneur vide nini beko somba biloko na Congo voyez solo bananga makambo salimaka na Egypte yango salimi sikoyo qu'est-ce que salimaka na Egypte nzale kotaka mokili mobimba batu bayeko luka biloko kulia wapi na Egypte tata Simon Kimbangu ngani akei na Brazzaville na mabele monene lingomba za kanango babenga ka kunzulu eloko akiko lancer kona nini tolona tobokola parce que tango kolesa mokili koki tozali kokende elobaki papa mfuma longo papa dangenda continue tozali kokende mais papa est-ce qu'on attendait que vidéo moko oyo papa asali discours na ye suka lobi lingala zana mato ya koyoka ayoka ulandia kote zana chela mom ke papa ntasa comme éveillé natindela que j'en tombé sur le jeu yango du monde dans le cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Papa alobi lingala moto azali na mato ya koyoka ayoka tozali kokende lingala zande kwa Kikongo monoko kotikala kaka moko lingala est-ce que na tangu ya kala discours basala na Congo kuna pas na paroisse na moko okay na tangu ya kala lingala ko kena kokota na Saint-Pierre papa ko lo ba lingala na Saint-Pierre okay bayebi monsieur Frédéric Hansen secrétaire du pape Jean-Paul II akoma mukanda tout ça l'effort lingomba o ya tata Simon Kimbangu emi côté là awa na Europe pa na biso avant l'an 2000 ce que to ko sala ngo bambwa na biso memba ko tambola na mituka mais ce que to sali yango te après l'an 2000 batona ba ko fungoma miso pamba te nzambe wa kela likolo na se akita na se aye ko vanda na bango me bango baso yebe na note comme biso to yebi to comprendre ye to profiter to sale la ye pour biso to sala bien maloba ya secrétaire ya pape Jean-Paul II j'ai la lettre oyo azali na matoyi pona koyoka ayoka batate ba mama kiambote kene kiambote tata mfuma longo oyo balobi na biso yango to kosalela phrase wana papa lo bakango tous les jours na tongo oyo balobi na biso yango nde to kosalela c'est que o azana matoyi pona koyoka ayoka o balobi na biso papa lo bien na invité ce papa oui papa oui yanga na zomo menuka ba surprise oui yena zaka na ba surprise na sika ki tango ba laxinga on a raisonné tango betelenga lisolo est-ce que zo ba bilongio
Nabi bilongi wana très bien. Bene. Bilongi eza mélange. Mélange ezali awa bamsusu ba collaborateur ya papa d'Angenda, bamsusu ba konzi mususu oyo bakendeki na table ronde tango basisaki beko na nkamba bakendeki kosokola na mai ya sima. Nde shika mama mwila pesaka bango mibeko awa bozokende kuna pona kolobela mboka bomela masanga te bomela cigarette te photo yango wana yango ya tena uchira bango bakuta bayisinga tala we kasa vubu nazo tala kaka na balumumba papa d'Angenda omoni ye balakisinga papa d'Angenda ye batata soki ka chamura lumumba pe non tata lumumba talaka tatindaka mutu na ye tata ka chamura ye wana ye omoni omoni makambo saka na Congo kasi masolo oyo bomba makindenge nini ne bandeli tango baye na uteye manjemo ne awa na pesi bino lipanda ye bole botondi pe bomeli botondi bomeli bole bomeli botondi bolobi kimbango to yebi yeti bosali lo fundo bolobi kimbango to yebi yeti yango nde salimaki toza bawumbu avant kota na kalina numéro matricule tata kimbango asali tout papa d'Angenda tie mbongo tata kisolokeli Tinchani etika kala bandimia tata kimbango ekote na makambo indépendance mais tango tozo indépendance kimbango bayebi yeti omoni mama kimbango bayebi yeti merci nana si ça moi parti ebele bakosala la kombo tata kimbango na solo pe na lokuta memboko yeba bango na mbuma na bango. Ces derniers temps, papa Simon Kimbangu Kangani a tindi lettre circulaire. N'a pas qu'il a fait passer. Batumio so bazo te ya makabatata Simon Kimbangu na ba réseaux sociaux. Baloba o ezali ya solo. Batika kolongola. Batika kobakisa. Batika kokosa. Baloba solo na likambo. Biso kaka mfumu Kimbangu Yesu to yebi ete. Mfumu Kimbangu aza motinda myankolo Yesu. Soko wangani nkolo Yesu seko yobi mfumu Kimbangu biente. Po ba mangomba wana mfumu Kimbangu ezebele. Moko kele kona ba bise pena. Zo Bible ora le pasola. Oh, eza livre ba koko na yote. Sidi kia weza ke kongote. Eza kana kata Bible. Salama eza kana kata Bible. Ebele ba bimi bito mfumu Kimbangu. Oui mfumu Kimbangu. Oh, Yesu kuta yaka pona babindele. Nani ebiso ke Yesu azalaka mndele? Nani? Témoignage natindela kiyo. Ya frère moko akendeki azwa kisi po azwa abonga fi noki akufi akutame na nkamba ke mona Sœur Marie Misama. Zago yinda. Mama bravo ne kutocheresha kitambala. Kozangi sakangote. Sœur Marie Misama tindi message pa frère na kende ko yisa ba famille na ngai. Bayela ngai bitambala na biloko kolia ta la place na ça. Siko frère ngo azalaki d'abord au départ kimbangiste. Mais pas chez l'équipe makambe si vatabi na moni ba promesse papa Simon Kimbangu ngani yo. Ezo umela nango ezo simba nango te. Moninga na ibse ngana zana père spirituel na ngai soka ye ako aider yo vraiment ko se retrouver yeso ka 100,000 pour na makambo to ebongi. Ya ganisa ki père spirituel ngo pasteur. Aza ko azana bene. Bon, nene oh fois ya mais ticket photo contribuer moi billet ye moko lobi ko chamondam basali pe contribution pour père spirituel ngoye ake no tela ko se rendre compte boye zanganga ko makota ki na chambre na bi frère bi mona salo so rekil et jate to ka déjà sango mama solo soko kote ngo zongi sima okomi liboma frère Ndimi akoti a pêché premier livre tango a joué deuxième livre a pêché tango ya sinis tango c'est pêché mouton frère a compréhension a pêché mouton et ça mouton na pêché abandi ko skiver ya abisie soko pesite yo mo mto ko kende finalité grand maître na abandi ko bibela frère et si gano so frère a frère grand maître bibi pesa moto pesa moto frère Monica ça ne va pas abengi ba para koto malade bandi ba yene na Kinshasa ti mama yo ba sonde partout
frère atala sondo na zono ka papa mala des ans zotote likamonde zali abi na moni fana kene kan kamba kuno ndeshika na ko bikelo mama nga fana kene kamba neta usana ngo bamesha bakoboya na baoka na kati hôpital papa Simon Kimbangu na yeko bimile ala bimisi na nzoto bakena abi akoti azotama na kati hôpital azomona bato muso bazoko ma double a comprendre que eo akufi amene bim opa akufi amene bim opa akufi amene bim abi tia kenkamba akuti bato bazosala homosexualité quand mobimba batie bango avant ya kokota nkamba bango tout baza mitakala enchaîné bazo souffrir papa tu ya to di papa e bongo ba o ba jeune news on zo mona abi baninga na kona na mokili oyo bango baponi po azwa musala azala bien ba sangisaka nzoto mibali na mibali baza awa en attendant châtiment ezoya mabi papa ko tala makambo na defote mama na témoignage na koyoka na suka ya likambo pour ne pas répéter son témoignage ayoki mutu moko zo yemba ngongo makasi mena kati nkamba sikoyo abi oh voix wana yemba neti na yibiango afofila ki côté voix ezalaki ayekuta ndako moko studio ya propre batonga bien ba carreau plafond bien mais ezana kitité ezana mbeto te siko moi c'est moko afandi na kati za lokola liboma tala suki ebele na ebele ya ba moyaka lati na kingo tout ça mazo yemba fort abi voix o ezolo bananga quelque chose mais o liboma bon papa si moni na permettre mkamba pena mboka ba centre ba pandaka liboma o ya kufanda awa era ngalega liboma ngo abenge na kombo nayi oyi binga te abitenga na bite tela nga bia bi abitela nga bena bia tela tabi na so ibo bien tabi ngabe do binga te abinga ne ser mari misam boyo kuti na kama ndini yoza kimangisa te habité ngai taona zaki vivante natika nanga kufinga papa Simonti siko kote na zalaki pasi lekaki mingi tango aye amoni nga kuna na sana pasi ayokela kinga maonda longola nguna nga kuna aye na nga awa apesi nga ndako oyo mais awa ndena zabwe na zalo kola prisonnier na bimaka te po tango ba pesa ka papa honneur nga moyena bimeza te po mutuna nga tale bila basuko bachanga tango na kufaki moi siko na lata kitambala ezate pe na zana ngoti balagisi même cercueil na ye na cercueil nzoka nde akendaka donc tale bila ba mesh na mutu bachai abi biloko bachanga e empêchanga do na bimakate pe moninga na komi pale boepo na liaka te metala baninga bandeko na bango bayela ka bango biloko kolia bandingi bayaka nango tani baliaka tani baolata tanga bilamba tani naza pardon dengo dokin ozoken que no yebisa na ba famille nga batika kolela poso zaka nake na locha bango tan doto mais moyen zate poso na ke bango bazolela ezaka porte fermée pour nga na ko franchir te que no yebisa bango bayela nga ba bitambala na lata pona bima na zala sous prisonnière te papa Simon sa yokela nga mawa kala mingi te ba we nyonso bazoya siko na ko yaka ka salité boye ça c'est Marie Misabo je répète ce témoignage ça circule sur le net. OK. Plusieurs serviront le nom de Tata Kimbangu, en vrai et dans le mal. Mais Tokoyeba moko na mboma na ye. Personne ne peut prétendre dire qu'il aime, qu'il connaît, qu'il sert Papa Simon Kimbangu en régnant le Christ. Car Kimbangu et le Christ sont un. Merci papa. Pour aller l'autre hôtel Mawana, tous 2 ou 3 questions. Tokende étant Moutouya aux analystes et puis chercheurs. Écrivain, écrivain, pas comme pas seulement pasteur kimbanguiste, mais na chapeau na yo comme écrivain. Oyo tanga kapé, ba matangi belé, ba livre pe belé. Oyebi William Branham. Oui, naïbi. Oyebi. Très bien. Les autres zaline papa lobi na tunya pour lobi papa lobi était Yesu Christ na papa Simon obe moto moko mutaka bola bango te bolo ba vérité lelo eza débat ozo ndongwana kuna na bandiko na biso ba branamiste analyse nini oyo sala face ya débat ozo tiré mutamta zo benda drana ngamu na ye donc William Branham Dieu William Branham prophète soka za nzambe c'est que nzambe bazaboni eko bangisa bat na nzambe papa Simon Kimbangu bazara nzambe belé soki azali prophète mais quand on analyse na yo ezali nini face ya papa Baruch oyo lelo bazo traiter ye na ndenge so pambate personnellement j'aime papa Baruch c'est un homme de Dieu ou ça a vraiment pas problème mais de l'autre côté tout le monde qui ndeko faut ko yembela ki biso
Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. On me dit souvent, Jésus était juif. Il n'était pas pour les noirs. Mais il a vu Mahomet Aleki. Amoni Nani Bouddha Aleki. Mais quand il a vu Jésus, Jésus l'a sauvé. Mais le Bongwani Alobi il aime Branham plus que Jésus. Ça la bisonane analyse mon qui est étant Kimbangiste était étant pasteur et chercheur. Merci maman Tiffany, je suis loué. Naïba même pas que Mutuna Boyekoya na Mokola Lelo. J'ai beaucoup de respect envers les prophètes Branham. Okay. Pourquoi j'ai beaucoup de respect? Parce que la Bible dit si nous croyons au témoignage des hommes, le témoignage des grands et de Dieu est plus grand. Ngai, les frères Branham, naïki koyeba ekona comment mon frère est né. Oya Botani Nalandi, il est branhamiste jusqu'aujourd'hui. Et à l'époque, quand on était ensemble, on vivait dans la même maison. Okay. Il avait des bandes cassettes. Oyo et Zalakina, ma prédication, il y a frère Branham. Je les suivais quand il prêchait. Mais moi, j'étais beaucoup plus dans les réveils. Donc, moi, il y a prophète Branham et Zalakiti. Alors, je me retrouve à Brazzaville. Un jour, j'étais en retraite dans ce Bondela. Tant que dans ce Bondela, na bondeli, je suis tombé en extase. Je suis tombé en extase. Qu'est-ce que je vois? Je suis retrouvé dans Ngomba Mokoboye. Ngomba wana maman Tiffany ezalaki lokola la montagne la plus élevée du monde. Et Ngomba Ngopona comme Matango ezalaki passe. Pourquoi? Tombé dans extase. Na tombé en extase. Ah ok. Oui, na kei maintenant dans mon vision, je me retrouve au pied d'une montagne. Ok. Montagne wana omoni forme mangengenge. Ndenge telema bongo. Ezalaki bongo siko telema kena sommet tili kolokuna. Qu'est-ce que je vais constater? Nazomona makolo na bamprinte misapi ya bato. Na makolo. Et maté omona mususu et baluki soko natali côté balukeli trou moko mulai. Mususu pe ke baluki nota trou lisusu. Je vois ça le bananga monte. Nashiko nazomata. Pona ko matango mama Tiffany ezalaki passe pourquoi? Ne bandeli ezalaki lokola sable mouvant. Côté ya likolo kuna ezalaki argile ya pembe ya poto. OK. Donc ozomata soko similitude boye et se déraciner nango. Soko se déraciner et loko kobikisa yo faut kotsa misapeno na kata poto na vo. Alors, lancez pas au mati. On lancez pas au mati. On lancez pas au mati. Ne komona empreinte nyonso na mona ki ya maboko na makolo. Ezo ko suka kaka trou mulai eke. Ah, non. C'est que moto tango yake akotini na kata libulu. Nata la boye, je dis clair hein. Na moni 12 empreintes. Non, 11 empreintes. Et kei pendar aligné ti na sommet ya montagne. Na tangi na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Après balisinga baluka na ngambo, na baluki na ngambo wana. Na tali bona moni 2 autres empreintes. Et que pendar ti na sommet ya montagne. Alors, l'ange qui me parlait me dit ceci. Qu'est-ce que tu as compris de ces 11 empreintes? Au moment où il y a automatiquement. J'ai compris que là, c'était les empreintes des apôtres du Christ. Oui, effectivement, ils sont au sommet de la montagne. Mais l'empreinte, il y a des bateaux qui sont batru. Baza bateau tant ba mataki ba kokate ba suka na batru na bazakuna na ce sont des prisonniers. Ils attendent le dernier jour. Maintenant le binanga, tu dois faire beaucoup d'efforts que toi tu ne tombes pas dans un trou. Faites en sorte que tu ailles jusqu'au sommet comme cela a été le cas pour les apôtres. N'a-ce qu'on appelle ces réponses, cette montagne n'est pas facile à grimper. Mais je t'en prie, aide-moi, donne-moi de la force. Fais comme ce qu'avait fait l'ange Gabriel à Daniel. Je serai toujours là à tes côtés.
Mais les deux autres ici que je vois, c'est pour qui? Les deux autres que tu vois ici, c'est les empreintes de l'apôtre Paul et de Branham. Je dis ce qui est vrai au nom de Dieu. William Branham. Oui. Mario Branham. Donc, dans l'extase où j'étais. Alors, il y a l'empreinte, il y a l'apôtre Paul, il y a William Marion Branham. Ok. Il y a comment? Oui, bango bakoma. Parce que bazalaki na même émission. Bango bakoma na ngomba na sommet. Mais le 11 bakoma. Non, les 11 disciples à Christ pe bakoma. Mais l'empreinte mususu ke ye et sugi na trou. Trou ngo pe mulayi do zomo na fonte. Na ebisinga ba o ba kota ki na ba trou basuka. Mais Paul na Branham bakene ko koma ti na sommet wana. Maintenant, l'ange qui me parlait, il me dit, faites en sorte que toi aussi tu réussisses pour aller jusque là-bas. Naïdi degré place là qui comme. Aide-moi, aide-moi, donne-moi de la force comme avait fait l'ange Gabriel à Daniel. Je serai toujours là à tes côtés. Phrase de Barangangwan. Alingas qu'on a su admirer sur le bas. Ah, ceux qui n'ont qu'un comme bango et que ça l'a bien. Ah, ceux qui n'ont qu'un comme bango pendant tout na basala qui n'engagent pour nous si sa montagne oyo. C'est là que l'extase y'a qui dans la mouki. Dans la mouki, je ne croyais pas que j'étais dans la chambre. Oh, il y a une montagne. Ah, j'ai vu des choses. Et l'équipe. La même nuit, je dors. Ma cambo n'a mon une extase et changé et comme une autre. Qu'est-ce que je vois? Na quelque se retrouver sur na sommet ya montagne nango. Parce que sanga yaka oyako tala bato baza na ngomba lelo kutu cérémonie zakuna fête monene zakuna. Na ke na sommet ya ngomba. Tangu na komi na kokuta siko je précise hein, na mataki sous na style wana ya pas cité na se retrouver. Donc j'avais compris que dans ma marche spirituelle nanu na comité. Mais même pour que j'aille voir ce qui se passe sur la montagne. Ok. Tant on a commis le colo Yangomba, na kuti ndenge ba militaire abiso bono sa la formation na je crois na Kotakoli, o bono cha singa na libanga koto singa. Un film ngo cha soda ngo nga ina kufe, mama nga na kufe, arataka na singa so diembela boy. Batie siko singa na libanga na songe, singa wane kititi libanga muso na songe me na somo na siko eloko moko so diembela kuna na songe. Kiti omoni ne batiaka ntaba so bazo tumba kabri basi siko longole poso ba diembiki na likolo ezalaka bongo. Allez, bato bazo lokola ba commando bien là ba latisi bango pena banini. Commando le boso matina singa ke swa alekani na se. Kuna na senda daga yo. Kana bi nzambe bona kufie. Batangela ngakobo. Mena koloba na ngata. Commando ana. Aibomoni il a échoué. Azuti. Azuti pour nini? Abi parce que asalaki mélange ya message ya nzambe na makambo satana asangisa yango bebisaki makambo batindela kina mokili. Tunanga soki to sisi émission na ko ibisa. Je vais pas de polémique. Mususu la mati. Ok. Arrêtez. Kuna sona so. Nabi mususu tuti yebe le susu azuti parce que c'est le même cas que l'autre yebe nasuka amikomisaki ye moko nzambe. OK. Nzamba bashimo. Ebele balikaki bobona ko zote. Na moni commando moko ye alata le ko la cowboy, ba cowboy américain. Forme penda lataka. Na chapeau wana balataka wana, ba jean, ba sapato ya ba Santiago wana ala kangi ba cordon. Wana commando o mona gisi. On a mona gisi ko la cowboy américain. Allez, tango so yanga na sorba oh. Mais on dirait na yebieti. Parce que o yebie ngabi oui na yebie. Abi nani? Tant na tali bien boy na tali na moni le prophète Branham. Ngabi prophète Branham mais abi dans le quoi cowboy. Ba singa oui, le exape tournaye akena singa total exercice ndengozana. Branham a côté na singa chelo boko a sali lo sam à la mitiki. Akenda wa tina suka ya singa. Tango komi na suka njoka exercice zalaki soko komi na suka nyama oba diembiki wana kata portion oyayo oyo koka kokata nde za yayo era ke wa kangi bwa kati
namona pendant le poko mobimbe longwe quoi ali ba ko betele maboko makasi ba ko beta nzembo moko ba yembaka à peu près le ko ba yembaka na église Kimbangi papa Simon alongi na quelque chose comme ça il a vaincu mais ça en français siko tango ye na zotala niamango aye nango eza loboko ya mbwa William mais balamba ba rotirier naso na zo ba on a nini ya sali exercice makasi boy vraiment akino ko ganine kaka loboko kaka musuni ya mbwa penza naso bana anjo ngabi mais bo sali bien te mbwa d'abord ngakutu ngani na sana ko yiti na linga ka mbwa te ayibina nga je t'avais dit à répéter nanga que lui et Paul ils étaient pareils et n'étaient pas venus auprès des circoncis. Ils étaient envoyés auprès des incirconcis. Yangwana Bazumboa. Symbole de ce qui est impur. C'est ce qu'on me disait. Je le répète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le message que j'avais reçu. Mais bien bon. Donc Yangwana Zi, le Boko Yamboa, donc, mission auprès des païens, des incirconcis, à Longi. mission alonga païen ale tango siko isoye na musuni na ye bazo betele maboko banzembo zo yemba na moni siko les 11 apôtres de Christ. Chose étonnante, c'était ma première fois où on a bouleversé. Je n'ai pas vu un apôtre blanc. Bango tout ba noir mandef rebelle na ba toge ba epé na toge ba latisi le prophète de Branham a fukami bango nyonso ba tie maboko boye. Les 11 apôtres. Les 11 apôtres. Ça, j'ai vu. Plus Paul et Sali 12. Plus William Branham et Sali 13. Donc, 13e apôtre, bon, en réalité, je ne peux pas dire que on a consacré comme l'apôtre. Mais on consacré parce que à Longi. Tu vois, lui, il a vaincu. La part qui lui a été donnée, il a réussi. D'ailleurs, Paul a été déjà couronné depuis. Maintenant, c'était son tour. Est-ce que moi aussi je prendrai la viande des chiens? Il le saura en son temps. Faites ou en tant que salé mon sili, le temps tout ça parce que faites sili. Donc, si tu as une lumière, tu as une casse. Donc, aux hommes en poule place pelité, mais une grande lumière. Allez, prou, n'a pas sutuka, ndoto. Ma dit, ma cambo na banda comme en extase, na pourquoi na prière na 15 heures, n'est que l'autre que ce qu'on a boutou, continuité nango. À partir de ce jour-là, j'ai eu beaucoup de respect pour le prophète Branham. J'ai compris que mission va tenir la moquine à longa. Bon, maintenant quand j'ai appris que j'aime Branham plus que Jésus. Personnellement, et à suivre le dire de notre frère, il présente le frère Branham comme le Saint-Esprit. Parce qu'à l'objet, le Christ lui-même avait dit quand le Saint-Esprit viendra. J'ai la vidéo. Oui, moi aussi j'en ai. Quand le Saint-Esprit viendra, tu pourras dire du mal contre le Père, que vous allez pardonner, contre le Fils, que vous allez pardonner, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Donc, notre frère, le Foucault, classe le prophète Branham comme étant Dieu, le Saint-Esprit. En tout cas, de ce point-là, je ne suis pas d'accord. C'est l'abomination. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, au PC raison papa. Parce que ce que tu as maman Tiffany, peut-être prochainement si vous voulez, tu as les 5 critères qui prouvent que Moutou a Zanzambe. Vous comprenez? Tu as les 5 critères de la divinité. Pour que Moutou a Zanzambe, toute personne a la 5 critères. Ou est Kosakate. Mais ce que tu as tous les 5 critères dans frère Branham. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour les alliés participation, il y a Papa Joseph étant analyste et puis chercheur, pasteur aussi, hein, kimbanguiste. Papa, il y a un pour la mokolo ya lino. Moment Tiffany, mon interpellation c'est toujours pour les Congolais. Parce que j'ai fini par comprendre que mission tata qui m'a appelé ça qui n'a ya côté ya ba Congolais.
pour lobby mokili ezandi na maboko na bango. Moyindo akokoma mondele, mondele akokoma moyindo. Tata Simoki Mbankenga nitango ye na 2001, Nzembo Sika apesi à lobby, faites-moi confiance, vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Les domaines qui dirigent le monde, il n'y en a que 3. Nous avons le domaine spirituel, nous avons le domaine politique et le domaine scientifique. Le domaine spirituel, Tata Kimbango lui-même est là en tant que Dieu. Le domaine politique, nous attendons le roi divin. Le domaine scientifique, l'écriture négro-africaine a été déjà donnée par Papa Simon Kimbango. C'est la base, le point de départ. Il y a développement de l'homme noir. Les inventions et tout le reste sont cachés dans cette écriture. S'il y a une parole que je peux donner, c'est d'exhorter nos autorités politico-administratives de repenser l'histoire de notre pays. Totika koyekola makamba ba Charlemagne, ça ne nous concerne pas. Totika koyekola makamba ba Merové, eza ya bisote. Toyeba qui était Mama Kimpavita. Toyeba qui était Kembo ya Banzenza. Toyeba qui était Tata Simo Kimbango. Toyeba nani Mama Kinzembo. Tata Diangenda Kisolokele ya Lungana, Mama Mwelo bazalaki banani. Biso ba Congolais toza banani, to uta wapi, to komi wapi, tozo kende wapi, nini ezozela biso. Mokili ya lobby ndenge Tata Kimbango lobby biso nde tokotambu sango. Tokotambu sango na ndenge nini. Tout ce que je pouvais dire. Numéro de téléphone, papa. Merci. Ndekwa Lini Kobenga, plus 243 89 68 88 906. Awa Nakata Mboka 089 68 88 906. Voilà mon numéro. Et Tozongsi Matondi Mingi na Tata Simo Kimbango Kengani na Tamba Pesi Biso. Pe Matondi na Papa Dudu Dapona likanisi kitoko azwa na tinete sango oya Tata Kimbango ekende mokili mobimba totondi bino botondi. Papa Dudu Duda. Donc là vraiment c'est mon papa ami. Je l'aime beaucoup. Big salutation. Tout le monde en a été. Tout le monde en a été. Qui me lit moins la circulation est-ce que Azaka Awato à Sazungi. Azali. Maintenant surtout Bazali. Bazali. Yama Zomo en a été. En tout cas, c'est un peu ça, Papa Doudou. Tout le monde a eu, tellement Zaka Maison et ça va bien. Merci beaucoup, Nanikab, depuis le Zissa, Maman Betty Kokele, Nathalie Moussibou, Maman Générale, Maman Fouratabou, Maman Made Kebani, surtout Papa Guy Labala, Maman Laurien Labala, en Afrique du Sud, Bébé, Nabiso, Tiffany Labala, la princesse de l'éternel Zoé, Zama Pambolabino, Polanité, Anaïe Sacré, Eden et Win, Zama Pambolabino, derrière la caméra c'était Juramokwa, et puis Alain Kiakala, ceux qui sont assis à Zonkte, les Tokoutena Mikolokoya. Ciao! Mwana moto te po akosangai abongwa ni pe